bien yang di mangate mais ndenge aza wana yebi ke ndenge aza wana yebi ke petio yo ya bima avant mais petio ana vitesse koleka nga na bandenga bakini yo na vitesse koleka mais yebi ke na vitesse makasi na kini koleka eti na ndenga ko s'organiser aza na palais na ye moko na lemba wana tongaka basolo betamaka na lemba ti ayaka ba chantier na ye wana betaka batour babetelaki masolo ti masolo la vérité bina makambo kolata par exemple bato ebele na mona bango bafai na plateau bazokumisa o nga na lati ya lati original baninga balataka bapirate parce que yo ozalaki place moninga somba epirate yango place moninga somba epirate yo ozalaki masolo la vérité ke robino yango wana na lemba ayebi ke no na salongo nani kota futela kote na biso na satan yebenganga mobongisi baresho so ayeba ke na somba na salongo nazobeta kuna na asu na super lemba na obeta après so tobandi obima siko bakote mosusu tokotanga mpenza te baplace mosusu baterrain vide eza ebele papa nde na fandi ya organise ya ndenge moke te masolo la vérité nandimi teke motu yo garanti na ndako na kini esili okoki ose permettre osomba ata mosusu elamba moko boye ya 4000 balles tandis eta mosusu bagaranti na bakini ekóma nango ba 4 mois bandako bato bafutela na bakini wana toyoka ba 1000 masolo la vérité mais kasi bato mosusu bafanda na bakiti na bino bango bagrand prêtre bango mpenza nde bagrand prêtre mige siko fo babina file bakendaka na bango mpenza bongo abimisa bavérité ozo comprendre mponga na yo kaka masolo moko motu na bino moko akóma na fate moko na nsima omisa koma fate moko pembeni na nga wana peti motu na fate wana tala masolo la vérité jeune moko bo zoba moko ya mbai na plateau awa zoba mpe ya makasi zoba makasi ape na zoba makasi jeune moko ya mbaki awa ape na zoba na biba jeune ebele siko jeune moko utako ya mbaka pe na zoba makasi zoba pe masolo la vérité ndenge moko biso nyonso tuti na bato te en fait noki te bato mosusu baya loba moni abandi kolanda biso abandi kosala boye ozo comprendre na diversation nalati yango mpenza kaka na plateau na ona kanda ti po siko ne eza bobo siko neti na poto eza collection sika bo siko nazoli yango wapi ekomi ya kanda te siko nalateli yango mpenza na kanda siko nga nazoli yango wapi nauti yango mpe suka akini non te verset oza kole o no china sali te po fo bazwa mpe mwa tani masolo la vérité tokomokala mingi te namonaki ve na nga mpe nani selo scram benga budabuda nga nazaka ve na nga namona alakisi bafoto ndenge atongi na kine retraite mikolo biso tu donc kala mingi te nde ya banio bomona mpe mondibu ta mosusu ta palin na poste bangana na ba 6 niveau masolo la vérité bamisa wenge babudaka misa wenge arépondre makambo no ana tante babudaka mabe bayebi eloko nini oyo ti barépondaka makambo na nga ti balobaka makambo na nga bayebi eloko nini bango baganyaka masolo la vérité na vocal moko na longwa ya na longwa ya mpenza vi atia boye ntango nasali bandi osala succès mais ntango nalongwaka ntango oyoki awiki alongwa ya abunda na ye mais ntango nabandi komata oyeka tia bongo nayebi vie bien te masolo la vérité donc mutu soki akomprenaki aganyaka na hypocrite en fait aza hypocrite ya ndenge moko bo sikoyo ifalaki bajeune moko lokola babina file bazalaka sikoyo yake sans hypocrite de aokenu tout droit po so ezali kaka mundibu bato bangamonaka mundibu masolo la vérité fali pupa abakisi ebele ndeti voilà na explique yo naloba yango lelo naloba yango na plateau nde na fandi ya masolo la vérité vocal ya likolo ebande koyinda chaque jour fozalaka près mpona babiloko ya likolo batika wana so héritier bande kosala ka effort yako
Donc tika ba biloko mo bo ezala facilité pour na ko interpréter. À ma grande surprise, tant sali album na ye ya liboso na carrière na ye. Pas solo la vérité. Deuxième position. Succès zali gamme ya makambo. Mutu mususu akoza na succès ya kosala ba plein. Ma ye na prestation boye, aoyemba ba ba sepela na bango te. Mais quand même na succès a sali pe plein. Pas solo la vérité. Pour battre ba mona ka fali pour pas roi moninga na biso donc oko manquer no respect au musique et comment nango oko manquer no respect ba te bele ba provokara spirituellement ba te bele ba fandaka ke ba spiritualité et jouaka ba ba misu na ba mona ka tika na finga moto akokangsanga ko betanga. Pas solo la vérité. Mais tant que vous avez battu, na ninga na kima pona nini pona zanga nan na ye avant na programme batyenga ko memana na fandaka na studio ya Papi Kakol ozomona to fanda baya ebele na valise te o comprendre na poto ape na ndeko te ke ata mutu monga famille ya biso azaka na poto ate donc il va paramètres ezaki ebele linga tianga kao o comprendre. Pas solo la vérité. Il est à comprendre déjà. Donc boyeba ke makamyo su bosalaka azani na makoki ya kokangisa bino kobetisa bino kosala bino makambo nyonso ya mabe ya kosala na comprendre que non spirituellement na ndenga divinité il ne peut pas faire ça bino nde bokobuka ka bapoka se ba succès bando sila rabino ka bongo bato nso bafinga ke ba manquer ba respect ou banomona ka eba. Pas solo la vérité. Donc voilà, koki ma musicien ezaka état d'esprit ndinga banda ko vivre galère ezaka trona kin manini to saka ba réaliste yo zo mi mamutu na mboka boy. Il faut tala pe ko faut tala eloko nini azana ngona kina vivre ndeni. Tango lingi po zongisa c'est na position moko boy akita kin galère wana quand même et comme équilibré. Pas solo la vérité. Confusion wana kayu na mwelon et sali ki ils ont vu si vous tel mais appel en confusion il y a un monde qui succès en zembole ya ba challenge ozomo neti côté kuna to blocade challenge na TikTok sopani wa oka na braza bokoko. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi oliambisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Sur la vérité
qui se tourne à Saint-Denis, non loin de la Stade France. Mais nous sommes suivis partout dans le monde à travers des réseaux sociaux. Émission Nabino Hotel Rabino Vérita face comme d'habitude. Le lot on a plaisir encore yamba. Moko ya artiste minine yambo qu'on a biso Robino Mundibu. Robino Mundibu donc tous années à Paris pour qui était autour yamba la fois passée. Là à Yesuko les cana fauteuil jaune pour nous passer ba programme et ba date où azana ngo plutôt me ko sola ninge l'IS1 ezala ki tomber. Tomber ko sola na Robino Mundibu passer biso ba date na ye ou akobeta week-end no week-end zoya parce que semaine passée à Bukaki l'IS1 à travers producteur naie Jire Senzeza ezaki tomber l'IS1 ezaki vendredi mais show il est bien à travers artiste et puis Tomeko show là Robino Mundibu est-ce que c'est une casse parce que va vite fait oyo moi 3 jours na kin moi 2 semaines ami qui les aramo batami et ba doctoré bon lelo rester connecté puis Tomeko show là programme et artiste ça na voyage à monene na mboka États-Unis est-ce que procédure eza ndenge nini bana États-Unis est bazo zela artiste to ba pe artiste aux mboka kuna mkoloni ba ndule ni eza kuna et puis maramuni yazo bungsa pona ba fanatique na ye ou bazana mboka Amérique kuna na États-Unis to bozala connecté bozala branché merci bandeko to na biso merci bandeko ba pesa biso confiance bandeko ba partager biso dans l'avance merci beaucoup bandeko ba partager biso ba moi conseil moi reproche et puis nanina na meko ko bungisa moi lo mozo circuler na internet pour na vidéo pour na image nanga vidéo mozo circuler na tige na chemise à pembe ça date de 2 ans passés na lo maramba faire na fali donc ça date de 2 ans passés donc ils maramba sikate pour bandeko ba moni yango bozo benga bozo koma migi ozongi lisuko lobaka donc ezanga ité ezanga mais eza image akala ngamoko même na chaîne YouTube nanga na supprima vidéo wana on a maramba faire na fali donc na kozonga suna na jewana te fauteuil jaune déjà ya ina balu pembe pesi biso opportunité et pesi biso ba Jimmy Chimanga donc kozonga suna ba délire te donc biso komaka koyamba ba artiste biso ba koyamba biso te to lope mama musicien te donc biso ezaka yamba artiste loba ya même invité loba donc Victor no bomo na ça date de 2 ans passés c'est pas ezaka mama sikate ou to lo mama faire na musoki ndenge ya ba fali tout ça donc ezanga ya calme ezanga mais na supprimer yango pour na respect o to komona olona ba partenaire to na bango ba Chassel Mbemba ba Gelor Kanga ba Ivan Tumba ba bisanga migeyo toujours faux respect ne bana lo ba fali na 2006 Robino Mundibu bonne santé. Ouais, très bien, Migueniema. Tout à Versas. Tolata aka to aba sa perte. Ce qui moi mukezo kota to se permettre kolata toujours ba collection pour to aba le to aba et to aba modèle, to aba image, to aba influenceur. Donc un influenceur c'est celui qui se met à la mode. Voilà. Mais ba fanatique nous ba mais to kota rapenza na profondeur na ngote parce que ba priorité za mususu ba priorité za ni pour artiste mais kolata pesa ils ont contribué na pour ngeza priorité te ya kolata pour ngeza priorité te priorité te mais na kata to kota na émission bonsoir tout le monde bonsoir à tous ceux qui nous suivent à ce net moment c'est bien moi Robino Mundibu ici à Paris avec Migueniema sur la vérité donc na mona baninga mbala moko. Non, parce que pour ngeza priorité te eza priorité te autant on a banda na ba presque na bandi carrière solo na se lancer na carrière solo des jours bazo annoncer biso king kester mené à kufa écoutana nga ce en face ya lopangu na e parler na moko boye atonga résidence na Maison Blanche. Vous comprenez? Comment on dit? Écoutez, on a zaka wana. On a testé. N'habité na zaka en face. Il y a le pan où il y a question. Voilà. So on a aussi na face le pan à question. Nazaki est pas vu na ngamoko na kino tala e coïncider. Jour na musa chanson na ngali boso vantard nazaki wana na vie to fandi to sola to beta masolo. Na lancé pe nzembo de il faut que bima oui. Donc, na 2 heures de lancement avant de sortir chanson Vanta, jour à Saint-Valentin. Je crois, oui, vient de faire jour à Saint-Valentin, oui, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, tu m'as dit, tu as solo. Ah, Tikinda Kunaye, ah, tu vois un peu. Vient de faire Tika Palenae, Azarape Moutaba forme. Mais c'est là où ma soto yo kaka vieux on dirait après à comment regretter ndenge à côté na monde ba forme c'est là où ma solo hein ma solo de to yo kaka to ba jeune ba musicien to yo kaka ma solo qui vient après
azaka trop na mambo fort mais après comment regretter babilo mususu aya ko découvrir yango na retard quoi donc parler et silaté moni peut-être pour na ba forme donc yango nga 1000 fois naza saper te naza kaka artiste na oluka ka nazala propre pour naza influenceur ya moi muke kokota na sali ezali essentiel ya ke bato bamonanga ke no naza à la mode naza à la page donc voilà donc par là so nous expliquer biso na bato sunde na lati sapato noir ou ya Versas collection sika bana msu ba yebi yango te uzomona wana nini ki aluki pe ayebi ke Versas pe uzomona donc mais par là nous c'est biso ke soki Robino Mundibu à se donner tende ba musique congolais ba se donner na kotangelo ba musique congolais ba se donner soki dérange te ba seleo ba se donner ba papa Wemba ba se donner na sap ba King Keste ba se donner na sap ba Jibem Piana mukulu yesa tibina abetara ndule mais accompagner na sap soki o se donner biso na Congo toyebi bato ba se donner na makambo sap migeniema papa Wemba papa Chéri aya bozwango un temps après mona 4 mais tant que tu es baga pena masolo zaka pena ko toka vena biso Adolphe Dominguez King Kestel mené wana so ba jeune après un temps papa Chéri aye ko tikala bango tu bande ba lembanga na kati ba faire rango papa Chéri ko aye ko tikala na kati makambo wango nde munda tikala penza na kati makambo wango penza ko lata bilamba na musique na kati wana musique ya papa Chéri normalement c'est le na histoire ba neli to kol na ba kinwana abanda olata depuis alors olata depuis au contredit na babilamba ko fier dolata est cher bakaza na ndenge ya respect ya kolata migi kolata ya mbongo kolata ya moto tala pe ba via ba tunsunde ba vivaka ndenge batambolaka etu yo ndi mutu akoza ta mususu na $15,000 asombi lamba $15,000 atina nzoto ma piéton tant na otangelo bato wana ezaki osomona ke moto alataka azape na kara danger nde baka inzo ya ngolo keto ya ngolo makambo to ya ngolo ndo zolata bate ya biso te ke fo makambo ngolo bongo ya kolobela pe donc voilà kolata lelo basaper na biso lelo bazo tozomona lelo moto tamuso asomi mo elambana ya 1000 balles moi basket na ya 800 banini et tout wana kolata c'est fait pour les millionnaires surtout dit to bano kumsa batu bazaba ba saper donc on a kumsa quelqu'un ou à saper mais nabi kaza pe millionnaire je sais qu'il peut se permettre il y a que 15,000 balles à somber lamba moitié dans nzoto vous comprenez so aux états msoma 1000 balles tout le monde peut se permettre de le faire le loso babina makambo rolata par exemple bato ebele na mona bango bafai na plateau bazokumisa onga na lati ya lati original baninga balataka bapirate parce que yo ozalaki place moninga somba epirate yango place moninga somba epirate yo ozalaki bon de toutes les façons mpe na makambo kolata mpo koti na makambo mpo na moni eza lokola mwa mbwakela mwa boye non olati na apprécier invité nanga s'il vous plaît merci beaucoup makambo yango ya yo ibandaka makambo yango ya kolata ebandaka na plateau noir tala migi lelo soki balobi ata yo ndofani bolataka bien ti merci voilà soki balobi baoyo déjà basi balata bapirate batombola misapi migi yo otombola lisapi te consciemment faut tombola parce que tout na Congo tout na Afrique voilà batekela biso zando tekela pirate voilà zando tekela pirate soki pe balobi ba honnête ofandi ba balata ba origine balata ba originaux batombola misapi yo otombola te non otombola alors ataka na Congo na pe olata pe ba originaux te vous comprenez voilà la tombola pe original c'est ça te olata dans aucun ngona na terme tombola za friterie za moins cher vous comprenez tolata ba pirate tolata pe na ba originaux wana muto akotelemela nga zate ça ne veut pas dire que soki yo ozwi opportunité moko boye ya kolata mwa mikolo noko molata ba originaux oya mbala moko yanga nde originaux baninga musu baolata ba pirate non vous comprendre déjà place baninga basomba ba pirate tango yo ozalaki te po monaka sombaki pirate moye ko témoigner que muninga mukinga ni bazolata pirate en fait vous comprenez donc voilà kolata c'est fait pour les millionnaires
biso tozana biso ba jeune débrouillard to débrouiller ba vie donc toyebi ndenge nini to mélangeaka makambo na biso toyebi koyaka te ke no yo kosaka na baninga oye sikoyo obima na plateau lokola yo moto ya vérité quoi non tokosaka elongo oh yo za conscient ke yo mo pola ta pirate et toko na biso ke no tokosaka elongo ah oui monsieur bandi bien vous comprenez tu débat donc Robino Mundi bozo accepter pe mo na biso toko kotaka ya mo peshi nete tokosaka elongo ah olata combien de fois na carrière na biso to mona oyo présenter bato ce ko zo ke noko somba nde bato basomba représentant combien de fois combien de fois oyo au présenter bato qui na légal yango zo somba ce ko oyo lata oyo présenter bato na vino mobimba si tu to lo bani donc oyo présenter ko somba na légal baninga to fo ba ke na présenter ka ki basombi na légal non Nicolas no kosomba na légal tamsu ya mutema pasi pe ozomona ukosomba tamsu ozosomba osombi oka mikolo wana pe peut-être po donc okaboni tamsu na Turquie quoi oko se retrouver tamsu en Amérique Turquie musika wana choité comprendre na pays kaka donc voilà muto na komi millionnaire te en tout cas toyebi ba jeune biso to salaka toyebi voilà mais kolata c'est fait pour les millionnaires na limite que mutu ozana nyongwa car nyongwa voiture moko boye allez aucun ne se permettre tam susu osombela mba moko boye ya 10 000 balles tandis que yo il faut foutre tam susu 8 000 balles mon pour récupérer car nao na limite que mutu yo garantie na ndako na kine sili pour se permettre au somba tam sur lamba moko boye il y a 4 000 balles tandis que tam sous ba garantie na ba kine comment na ba 4 mois ba ndako ba fouter na ba kine to yoka ba 1000 ba 1500 4 mois yo fouter la sauter non na locataire na fouter la te nengo lobi ba to fouter la na ba kine na kasi et biso to fouter la mais ba niveau question ba niveau ba ko fouter les questions na fouter la château Lakin, parler on mona château. Il y a tellement gaillard. Pardon les châteaux. Les châteaux. Pour nos châteaux les amis. Tena tuni. Parler on a quand mona quand ils ont 7 chambres. Donc pour les châteaux faisant 7 chambres. Les a gaillard. Na terme na biso ni to benga eloko nyoso ya gaillard château. Bon ba massa ba fuki la bani. Ah, pour ba massa faisant la piscine. Vous appelez moi gaillard. Basi ba lakisa o gaillard en tout le monde a une vidéo dans la live donc moni to koti na mambo makambo ya ba makambo ya to eza des billets mission et bandi ngo bongo za prompter makambo la da po pardon jeune mo bozo bazoba mo ya mbai na plateau wa zoba pe makasi zoba makasi ape na zoba makasi jeune mo ya mbaki ape na zoba pe na biba jeune belé hein siko jeune moko utako yamba pe na zoba makasi zoba penza na kin pour le moment na héros ana place au la te yo moni bina fila ko mobwa kele kuna bilamba na matete mususu ba biloko ndako na bandal ba instrument ba répéter la musique et se retrouver na Kasavu et pas master mobo bomba on a noir donc voilà quoi donc ce que za zoba kolingo kotsa baninga msuna délire no buzoba te biso le to ba grand responsable na bakini wana to lata rapé ba business class on peut bomona rato filmer te biso na ba business class net ba haute saison boy vous comprenez donc il y a raté que ou là ou ba makambu moko boye bien que biso pe au moins to reconnaître côté mso que to kuti bino na kati ya makambu ango mais bon bima pe que non to komi ko yeba pe makambu on tam su ko leka pe bino po biso to sala on nenga maeli biso to sala on nenga buzoba te en fait vous comprenez biso to abato de to sto bongisi ndena fandi ya migeni mana sina bongisi retraite ah bon non, on a comme au niveau retraite, mais c'est une bonne retraite. On a combien de temps de carrière aux alentours de bonne retraite? On a 10 ans de carrière. 10 ans. Ouais, 10 ans de carrière solo. Ah. 10 ans de carrière professionnelle. 10 ans. Ouais. Donc le roi c'est mon fabricage.
nayebi soki 10 ans parce que nga na bandi bolingo eza poison mortel bini na 2012 témoin ozali na maison mère nabe kasi na bandi koyoka nga voix na nga babandi ko non carrière na yo moko na orchestre mais carrière ngo ye bandi ndeni carrière bandi to babandi koyoka nga ti c'est que carrière ya muto ebanda ntango babandi koyoka na musique ya Congo ti voix na nga mongongo na nga oyo babandi koyoka ngo na ba congolais na musique ya Congo et puis na Afrique et puis dans le monde entier depuis 2012 en fait. Mais na kota wenge musique à maison mais na 2009. Na 2012 ndi babandi koyoka album à liboso na yembi na kontaka de wana ti le pai na za de 2012 ti le na 2022 tozali. Poto tolika mamba bilamba wana ba fanatique balinga ko mingi. Bazara pe na poso mona pe Robino Mundi buna vexa sino ndo somba plan. O snapet. Sikoyo mige oyebi pourquoi nga na otuno Kinshasa tokosala makambo ndenge mongo biso nyonso tuti na bato te en fait noki te bato mosusu baya oloba moni abandi kolanda biso abandi kosala boye ozo comprendre na diversation nalati yango mpena kaka na plateau na ona kanda ti po siko ne eza bobo siko neti na poto eza collection ya sika bo siko nazoli yango wapi ekomi ya kanda te siko nalateli yango mpena ona kanda siko nga nazoli yango wapi nauti yango mpe suka kini non, tu es versé aux accords. Oh non, Chinois salité. Pour faut pas sortir moi tant. Sinon, ça la gamba moi le bimika moto moi. On comprend. Bah moi 6 mois tu doubes. Vous comprenez. Toza na biso nyonso bato mélange. Vous comprenez. Toza na biso nyonso bato mélange. Yo pe muta mélange pe ka loko la biso. Mais ko ya ko lingate obimisaka baninga nde bato ba mélange non. Biso tout bato ba mélange. Na kati ba mélange ba erreur pe zalaka ko beta po beta erreur moko bo mais o yenga na baninga ba kiyanke ko lata ya solo c'est fait pour les millionnaires mais quelque part peut peut s'appeler kulut na biso ne toza biso mbale boy c'est le opé réseau quand même ninga ko loba ke bilema musolo ta ke uteno ki sasa we na ngopoto guchi wana yé mona muta mélange ya makasi c'est le mais ya ndenga mukete on est quoi ya muta mélange pe ya ndenga mukete Azuat. C'est le mouta mélange. Migi. Pour là, tu fous en ambongo. Mais on a parlé de qui va locataire, bah foutre tout le monde, ça parler de tout le monde, bon ils sont bien. Et les qui n'a résoudre hier tout le monde y parle, c'est vraiment fait. Ah j'ai la félicité. Combien d'années pour banda kunyan ici là. Banda otonga. Mais comme je pas c'est bon maman les malembe. Kasi on a lobby. Ya on a lobby kola te za pona ba millionnaire. Vous comprenez te mam na ibisi yo. Kola te za pona ba bed jour. Eric Mandala. Eric Mandala, kola te za pona ba Stone Mukendi. Il peut millionnaire. Amuninga note. Stone Mukendi. Merci Robino Mundi. Muto okaba $50,000 na soirée na Peteboy. Abo to PC mo te Stone Mukendi. Ezaki juste entrée émission Fondation Mobas. To causer mama bilamba parce que artiste. Eza mabete na les artistes ça plaisir na ba fait ça la connexion sika. Moto moko. Robino Mundi bu après quand même on a outil na ngope kini. Te o sombia. Te so finance na peka. Te mais ça la rappelle moi gerte. Te to na biso to ko sala biso nyoso ndenge mote nga na bimisa na album te. Nga na ko bimisa album te po X ki nga na bimisa ba album. Nga na vivre kana ba single et puis non ça makama malunga. Vous comprenez? Biso to yo yebinde to tina ba kinya na ba bilogo misusu ba laksa ngo na miso ba tuté to na ba famille. Tika na laksa ta na mata business class ya famille amoni te ko bimisa ki mbongo amoni kaka ba ya business ayoka. Biso to ba to Équateur ba Congo bangala. Nga na pe na mu Congo mungala. Na mu te Équateur mais na vivre lokola ya moko. Robino Mundi buto kota na musique parce que wana eza musana yo bilamba to koteka vite fait pour cette intro émission ndenge to presaki ndenge yo lataki yango to kote na bilamba to kota osano na poto to sali pas 2 mois rezongi li sous poto ya mbangu et puis ba date na yo collé na ya frère no Fabregas na bité soki makambo tondora na kala na kini biso na bino siron to na kini ya ba libaya osali libaya bien ezaki programmer concert wana ya l'ISN. Non, ezaki Masananga Jires Nzenza. Donc guéri. Atali na l'autre fois nazaki pa na prestation ezaki tellement bien abetsaka ba. Nga pe nazaki jour. Voilà. Abetsaka batu. Amoni ke yangi ezaki penze loko mususu.
Donc, à préférer qu'il y ait une zone à subir encore. Même si, tout le monde a 20 dates. Si vous avez une zone à cap, on a eu comment on a vivre à charge, tout. Répondant, banga benga nga guerrier pambateko. Comme on est géré sinzenza à baksa guerrier. Donc, si benga guerrier, à répondant que non. Donc, à ça guerrier, c'est ok. Bon, il y a une bonne date, il y a une date. C'est bon. Verser mbongo, à verser balarnae. Bon, il faut business class. Logement, tout pour nous spécialement pour nous makamunayo. Après tant qu'on annonce que oui quand des arasoko annoncé après commis la création commis donc voilà donc après le programme aux équipes pour samedi à le 20 concert en. Il y a un dirait ça annonce que avant je me trompe pas. Il y a biso il y a biso to annonce que avant. Biso de ato bandaki annonce oya koyana hein? Biso bandaki annonce na biso ya 19 ezaki avant. Ezaki avant. Donc ceux qui montent au Luka Makambu, ils ont sentir que papa 18 dates à PC Chaleur, à l'issue à tenter quoi. Vous comprenez? On a ça pendant 18 dates, on a pas tort. Ça pendant 18 dates. Yo mo mona ndenge le kaki ba mangam tunde le kaki za kuya sambate. Donc nga ezaka keno tout ça qu'on a fait la polémique, tout le baralo bandé, tout le baka, mais réalité, ils ont ramakamoussous. Réalité, ils ont dit où bat vivre, où bat vivre. Qui j'ai un auto annoncé 20 dates. Au coca cosa lango, tu comprends? Mais bat mon a été à Nilara à 2, il y a Londres, na quoi, Stockholm, tu kendaka na Naples en Italie, non? Voilà. Donc, des dates, tu as annulé. On a 18 millions sur tout bétango. Et puis, il y a plein. Il y a plein. Tu as dit dans Nantes, on a tout à l'heure, on a chuchu des bords, na centimètre, na chuchu des bords. Donc, il y a témoin événement les gars dans Nantes. Vous comprenez? Artistes sont aux prestations, il faut pas gangaka, il faut pas criaka, il faut pas filmaka, il faut pas tchaka ba photo, il faut pas vous comprenez? Donc ils ont attaqué nos artistes on a azana banzembo betaka artistes on a aimé pe na public. Et là on est pe content. Oko ya usala pe oko beta pe concert no batu pe baye na bango, mais batu pe baye na concert no ba futi ba billet ba se retrouver pe za rappel loko mususu. On a pénal des étapes nous sous la vie. Donc biso ngana part na ngana plaisir ya ke ceux qui n'ont un événement na un concert soit na un show au monde ke bato ba koya na événement wana ba na mouvement ambiance eza total. Ngaku na obangila jiges na bi biloko ba zongeli obito zongela lisusu. Et est-ce que et puis vendredi. En plus, vendredi, les sous. À part ça, là. Tu peux Paris. Voilà. 17 dates de Zoloba. La municipalité soit tiba sikate. Comment les blocs nous attendent sur bimisi morobo ya sika après kulumba ezo beta et tout. Bon, et l'eau est motivé ngaka ndé aloba que non ya za guerrier. Et puis on a yé la monique les gars qui bien car même ambiance n'engezalaki. Donc voilà quoi. Et l'équipe est là bien. On a profité de l'occasion pour nous inviter tout le monde. Nous avons un programme dans la Villeneuve Saint-Georges, je ne me trompe pas. La Villeneuve Saint-Georges. Le 26, on a Trousse Paris, organisé par Bogi Bash. Et puis samedi le 27, nous allons chez Maître Makumba. La ville Neuve Saint-Georges. Voilà. Donc le 26, nous avons Trust Paris. Ils ont la Champs-Élysées. Soirée Paris c'est Bandal. Tu vas fille gratuit on dirait. Donc voilà. Écoute, on a pas de organisateur pour ça. On a partir à minuit, mais de 21h à minuit,
C'est gratuit pour les filles. Ah, wana selon. Les arabes à stratégie parce que à Paris, il y a moins retard. Wana selon bango quoi. Donc, wana vendredi, le 26, toza na Trust Paris, organisé par Bogi Bash. Le 27, toza chez Maître Makumba. Na Villeneuve Saint-Georges. Villeneuve Saint-Georges. Voilà. Robino Mundibou, boni masolo États-Unis. États-Unis, na en cours. Mais on a annoncé que là, bateau stratégie nazanango. Là, bon, Monica, nazai pena donc en plein l'euro na kin, on a pour la non région de musiciens, chaleur à répétition, chaleur à Rosanakin, inspiré que l'euro moko dedans. Et l'euro c'est que ça? Dedans. Dedans. Tu es déjà dedans. Je te sens déjà dedans. Je vais vivre dedans. Laisse-moi encore dormir dedans. Je vais crier dedans. Je vais sentir. On a édition des fois t'es dedans. Et Zoya. Il y a un même aux États-Unis on dirait. Il y a un essuie photo qui est dans mon pays. Il y a un ozomona. On a frère wana toza netika cadeau ozomona donc vérité ça que dans ligne na qui aux États-Unis. Tant que na ba mission tellement on peut tourner dans azala na tipo Pour nous on a combien de dates? Tu quoi annoncer? Ah ouais. Tu quoi annoncer tango UEBIT système de Zalakati. Tac, tic, tac, tac, et puis ce mouvement. Après, tu annonces la date. Dedans, normalement, tu as eu un tournage. Il y a 4 tournage. Il y a un clip déjà? Oui, tu as un tournage. C'est ça que le Romona Gezma, mais c'est ça qui est. Donc, tu sais, c'est un clip. Ah, on a pour tout le monde, tu as tu bandaki awa, tu as un kin, ngali kasi, yé braza. Nga na ozonga kin iya kati susu Lubumbashi donc tozwa temps ya kokutana te pona osisa ngo yango dedans loko yaki vite fait za nango featuring te na bana maya kin et tu beta ngo vite fait après to kolanda to kotana ba projet mususu. Mais Robino na Paris pe ba ozelo na live na ebité soki ba sangozo komela yo na entourage na yo maître Botamba so zo komela comme ça ba message parce que par exemple moko azara na bino si on a kopesa ba to concert live mais lelo te. Tout base là non mon qui. Toi c'est là combien d'années? Na si ça tourner en Amérique, si tourner en Amérique, total ndenge koleka parce que tu souhaiter les cas bien pour nous qui na ba musicien, tu souhaiter pendre les cas bien. Les qui bien ndenge na ko sala ba titre la période où on a kozonga tourner za selon ne toya tu es tout retourner tu es tout kulumba na nzete. Tu as des types na biso moko bo kulumba na nzete ezobeta yango permettre que tu ya tourner siko dedans to kende na kulumba dedans nzete ba misu na biloko wana tout dans les beta na États-Unis te non ba mona siko propriétaire nango na États-Unis te. Mais Amérique était. Mais Robino, dedans ça générique auto zela tu sais pas toi na biso bo zela dedans ça et Rosala bien parce que Robino a mis ça aussi c'est pas générique oyo et bini ça rabiso générique assez la rabiso et ça la que tobi dans la fête dans la soirée et dans l'événement mais bon zelo pe na rumba Robino Mundibu to utina kulumba to utina nini to isuna dedans but boss le pe Robino Mundibu wa moi 5 types mo ba rumba pe no kalningi pe na rumba parce que on dirait comme moi des fêtes mo ba masse va profiter na yo que ayemba raté na kota na kata distraction na te wana ba distraction ya mabe distraction ndenga mabe moi je préfère 1000 fois ba doit benganga grand musicien na loba ki on a plateau ya Popol Mupasula 1000 fois appelez-moi grand musicien qui vous benganga grand chanteur différence ces années bato belé baza ba grand chanteur bana ba super belle voix ba yembaka danger mais ba voix na bango ni koko percer te et souka ka na communauté ndeti par exemple na otanga kombo bato te boyebi bango l'artiste belé ba yembaka danger na Congo na somona que nous prester ata na Abidjan a prester na Abidjan surtout bi Abidjan bon siko to ba Mali bon siko ba Cameroun mais mon dit bo afandia rien que par ma voix na prestant na Abidjan na plusieurs fois rien que par ma voix et ma musique na prestant na Gabon ba Cameroun ba Ouganda na ça pena mo pays belé Afrique rien que par ma voix et ma musique naza awa yo quand si tourner dans le 20 dates tu en ezaka communauté et ba to mangala
basali que non tourner on etambola bien non ça les musique nanga et persa et ko katsa ba frontière et tout à ba étranger vous comprenez donc je préfère 1000 fois ba benganga grand musicien qu'un grand chanteur parce que na yebi d'abord des musiques mutu so aza grand chanteur ma yebi musique était a yebi ko ça la définition de musique était a juste super belle voix na ye ake posa na musique moko bo o ezo kolete naza na belle voix ayembaka pe danger nazi voix wana ake opposant na musique mo ezo tambola te mais nga na yebi musique kaka voix na nga wana o ba bafingaka ya DJ ya animateur na ke opposant na musique moko boye bandi ko tambusanga sikoyo nanga na mutu wana nga mutu fona landa yeto ye mutu fona landanga do bato nyusu ba critica ngeza bato ba enviaranga ça juste bateau ka banvia ceux to comprendre Robino Mundibu moi to bon monde peut se développer à lelo ba iPhone et bima makambo belé bima ba stratégie bima parce que il faut expliquer ba fanatique na ba congolais na ba mourir à bonne musique qui est Robino Mundibu ngande c'est une explication na yo Robino Mundibu na ko classo ta ki artiste rumbiste ti so ito classo est-ce que na expliquer yo na bisu yo ko changa musique ezaka rumba te okobeta pe reggae et commission millionnaire papa okobeta pe salsa et commission milliardaire osomona je reste musicien simple ochanga artiste musicien rumbiste et nabetaka artiste coupé décalé non nga naza artiste musicien simple donc je me suis au cas moi te na tiki koyemba na komobeta instrument vous avez à côté non mais mao na otika la ka musicien je me suis au cas moité na tiki ko beta tam son instrument na koyemba na koti tam susu na création ya ba nzembo à ce moment là na komi tam sous parolier na komi ko koma ba nzembo je me suis au cas moité na komi ko koma musique na comme ko programmer ba son vous mona donc voilà soki tala soki mutasa ke loko moko boye et ganise bambala belé eza jeu d'hasard te bato ba critique kana baza juste ba renard songa na comprendre que oyo ba renard ba lukanga na kwese loko ngana zanango pour balokota mais baza kutu ba renard ya bongo te en fait bala couper ba renard ya ba bongo te en fait pour l'esprit congolais renard kutu akolinga okwesa po ya lokota salela mais l'esprit na bango eza que non okwesa ozanga na bango pe balokota kutu même pas vous comprenez donc on a soigné les bango tout le monde dam ko benga bango ba renard donc na kokota jamais na kata distraction na les chiens à boire la caravane passe na caravane je passe ba critica musique nige ba critica musique et mikolo ba critiquer ni état physique moi ce que mutalongo na critiquer musique a homo critiquer quoi aza pembete aza ndundu mais ba tunyo suba ebike ngana za pembe zomona aza munene te azaka mukie me bato nyonso bayebi ke naza mukie naza pe munene ese nga fona ke nolanda ta mosusu makambo ya bongo nana ntango olanda makambo ya bongo te parce que nayebi ke no ekobandaka komata ekobanda changer baniveau ebanda omata tellement nalembaka te pourquoi boza ebele na wenge pourquoi bakritikaka Robino Mundibu parce que nga nayokisa bango soni non parce que pour provoquer bato te ba misa wenge ba budaka misa wenge a répondre makambo no ana tante ba budaka mabe ba yebi loko nini oyo ti ba répondaka makambo na nga ti ba loba makambo na ba yebi lo nino bango ba ganyaka misa moko wenge te lelo akofana na plateau sans que atanga kombo ya Robino Mundibu moko te ya wenge ekomosa bango plaisir quoi donc il faut naniatata soit na la majorité za koniata naniatata vous comprenez na criticata pour
soit na concert na nga moko boye to na préparer sortie na nga moko boye donc et créer base en fait pour batcha eka. Vous comprenez? Donc na comprenant so ba critiquer na tina c'est par père. Liboso critique ezalaka par manque de considération mais le critique na bango comme par père ko banga. Ok na makambo ngo boti wapi. Donc lelo biso na mboka biso ba biso ba grand rumbiste ba grand chanteur mais so ba otanga partout. Ba artiste o na Congo ba bibo ba artiste ba o streamer ba o chaper Robino Mundibu. So ba tanga ba artiste le plus suivi na ba réseaux sociaux ba ko chaper biso ah moni mutu so déjà commis ko raisonner bongo carrément a remis que la solution après biso chose na Congo comme que la solution zaka ko kena ba polémique ko boya ko ndima et tout ce qu'on a zaka na fierté wana bato nyos tu bandimanga eza bato oyo bana succès na musique na Congo puis basalaka musique bien bango tout bandimanga tout bao bazana succès bayebi ko yemba basalaka musique na bango pe bien bango tout bazaka d'accord na musique ya Robino Mundibu so ba fa na plateau batanga banzembo na nga ba betaka masolo na nga ndeti ba tout bananano na les grands mopao kulutu na biso to tikali na musique ya Congo otagi bosolo na politique était ba lobele makambo torseni attirer exemple Robino Mundibu petit na biso Mundibu asali nzembo mo kulumba donc via tangi kulumba donc kulumba inspira qui peut vie jour à tournage na clip atika la petorseni les grands mopas on a pc bambote pa yazali ko fiolo bide apesi ba benganga na ba mutu na Paris ta on a yakaki mais toujours ka biloko na bikulumba biloko bongo ko yela ngate pena doyi kulumba tika ba to ba souci via oyembela nga kulumba na nga na litoyi quoi vous comprenez donc ce qui toye wana fali pupa oboya na mokili ya lelo oboya fali non andima Robino Mundibu comme jamais so ba bia tanga lelo ba jeune a otanga so ba bia tanga 3 jeunes ou 2 jeunes a otia Robino Mundibu eza pour na sentiment eza pour yebi Mundibu wana sala makambo nini ou bat ba sepela nango pi bat musu ba boya ba zanga bonka ba simple ignorant so itoye wana héritier Watanabe a boya kuta en plein plateau masa na bango ba beta na wenge bango na bango bato iba yebani penza na pese exemple ya Kulumba ezo beta azape na succès na temps oyo so itoye wana bina filé andimaka musique ya Robino Mundibu so toye Gezma wete andimaka musique ya Robino Mundibu aussi o bandima ko te bana succès te la majorité bana problème bana ba rata donc we rana succès te yongo kenanga na angle na ah so la vérité yongo kenanga vento na boyanga vento na boyanga ata jour mon côté mais andima o pété papa no andima o te yo za la place andimanga te oh mais otangi bateau bandima ka ot otangi vento na na biso ba vidéo vento na oyemba tala bino bosaka naka obi niveau vento tolingana tosalisanga bana wenge tolingana tokana héritier Watanabe tolingana atangi 2e 3e 4e mutu Mundibu yana munoko na ye na misolo vidéo na postango na ba page na ngati mais na ba émission na we randima ko te te wana leki nyonso kena longola ndinga te omoni wana kutu nde leki kutu tu wana ze émission te ba otunu question te sentiment na yo ya koyemba on dirait pas choquer ouais Robino hein on dirait choquer ouais donc ça calcul on dirait parmi ba mission ba longwa maison mère
on dirait moko ba mission ba pesa wera passe mais pourtant que yo otikala na potote wera pas même na yo potote mais pesa ka aux avocat dans l'album mais na chokane eloko parce que wera pas lobilo wera lobila robinoté na ba émission a lobila pena robino ninga lobila ba Richier ba Fabrigas ba Déplique peut-être pour baza bato ba ke na mona etru na bandaku na ye ba betela ke tour ba ke na fanda ba otonga baninga mususu peut-être biso to bon yo betela ke tour te point na betela tour trop na vie trop na evitaka tamsu na longwa asatandaka teke na ko longwa bongo nde na longwa c'est ça yon lo bochoka ve te eza ya choc te en fait na longwa ya vocal moko na longwa ya bana maison mère sala na longwa pe na via chabwe tango na sali bando sa succès mais tango na longwa ka tango yo ya longwa abunda na ye mais tango na bandi komata oui rachabou na ebize bien basection nyonso na sala batiana no boye bamisu na misu bayeyo bamakambo tu na sala so nazalaka na maison mère sikoyo elingi aza bénéfique ya vie te elingi aza bénéfique na ye te atya bota mosu namonaki te nayebaki te mais ye mpe abengana o te te kobengana mosu bakoyebisa o teke tolongwa kobengana mosu ezalaka na ba acte na ba geste yo miyebi oyo oza me bato baomona te nga bandaki komiyeba oyo naza me bato bandaki komona yango te en fait naye koyebake nga mutu na okumba miziki ya Congo lelo na bagene naoza modèle mo mpo na bagene ozocritique générique bamaster na nga bagene la majorité tala récemment tangela barumba boni babimisi babimisa ka ba générique tala pena bien la jeune ebele bagenya pena barumba tala mikolo bien omona donc bana 2021 ti 2022 ka ba générique faut comprendre donc voilà donc nga nazongeli sunga na kolanda ba renard te ko Robino Mundibu merci na passage dans la fauteuil jaune natangeli yo obimiseli nga ventone bavie baza ebele bavie na biso ba Félix Oise kwa mokuwa bongo ipa na succès te potanga ko monote ipa na succès te potanga ko monote est-ce vie neti bavie wana basila pe succès te ba pene loko prouver pe soutien basi ba prouver tellement trop basali makambo minene ebele bavie wana bape minde mais basikolo bate basila succès na Congo bazali penza succès sili penza akomo vivre na polémique donc akomo ta succès na sima mu Congo na ye bazali na créer ba base pour ba chaika bazali mais ba vient na biso na bazali monde ba fandi boy ba annoncer stade des martyrs et lobby si ba tout biso tout lobby pe to koka oloba donc ça veut dire que ba wana ba prouver tellement trop bango ba kosila kate bango ba komi na benga bango ba komi le roi culture moko bo ba toujours vivre bango ba Weranson ba papa chéri Jibem Piana et donc ba vie na biso ba Kofi Olomide et ba vie Oise quoi ba komi culture moko toujours vivre génération zo vivre en fait to vivre makambo bango ba salaka voilà tozonga ni kamba succès to l'action photo to bombela ki merci na registre na Kumasse merci photo Shalom Kumasse photo Shalom na registre na tozana David Kampala donc merci pour tout merci na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle Evan Tumba na Vex vinanga Flavim Panda merci Chancel Jimmy Chimanga donc ba lobi partenaire munene partenaire Jimmy Chimanga Port de la Chapelle voilà tozana na les tout puissants juniors bongo union européen j'irai Nzeza guerrier j'irai Nzeza quoi donc ngape na kotanga ta moi 2-3 batuti zenanga bo ata moi 3 pour baksat roi Bilamba Douve Moweni egi baina colonisateur Douve Moweni wana grand frère ana kini
ana kin tokutani kuna napesi bambote ntango ntangi duve mwe natali mbamoko ceinture ndenge ezalaka Christian Double Impact, Chris Bello, Brandon Petitker, Manu Matondo, EPM au carré, donc voilà quoi. Et donc la diva de Lesson, la diva de Lesson, voilà, bambote pepa yazali, Argo et Marie Makaya. Argo et Marie Makaya. Maître Félix Tigre Noir. Donc il a PCP Bambote. Maître Botamba. Boulaïma. Check fou. Voilà. Check fou des fois. Donc Arnold Mouchebe. Héritier Kankonde. DJ Bobo. Yana Biso Djonga Okula. Boss Djonga. D'abord, la rétro, maintenant, on a été. Boss Djonga. D'abord, il va balingager mingi. Biso tout lingager mingi. Boss Djonga, okula to pesi mbo de sokona na biso a senet moment Artex ya Black, Artex a Black to pesi mbo te DJ Pixon to pesi mbo te, to pesi DJ Parker to pesi mbo te, to pesi batu bwana na biso mbo te, Arnaud de Mouchebi to pesi mbo te, boza ebele bwana na biso a senet moment na sola vérité mission de biso partager. Chaque fois on a combat ba jeune Junior Check Fou. Le roi de France. Yaza moko ba kite. Le roi de France. Moko ba noko moko ba yanke. Junior Check Fou to pesi mbo te, puis to pesi Maître Barabas. To pesi pe mbo te soki a Hollande biso Barabas, champion Barabas. To bombela ki photo yo to la so Robino Monjibu. Photo yango. Fali Poupa Aigle. Voilà. Fali Poupa Baxini na carrière Robino Monjibu. Fali Poupa Abaxi Ebele. Ndeti. Voilà. Na expliqué yo. Na loba ango. Lelo na loba ango na plateau de na Fandia. Weranson, le grand formateur, Abakisa Ebele. Tutu Kaluji. Na leka na nzela wana. Abakisa pe Ebele. Tozui do a Congo. Na leka na nzela wana Abakisa Ebele. Jeune, vous avez permis à Mikolo carrément sur Zamaïle ou comprendre Belé. Na bande pas d'eau à Congo, n'a pas tout Kaluji, n'a pas permis à Weranson. Après le lot, opportunité pesa na musique na mokili na zalaka trop permis à venir sur Fali Poupa Aigle. Na kenda na ba répétition na fan na tani na zo répéter. Nazala na studio na na fandi na tande ngazo imba na studio déjà non kana terme ya musique en fait to studio aussi la to fandi to beta ma solo ya musique soki na carrière na ngai na bato ba contribuer penza ebele na carrière nde na fandi ya nga mundibu na moi makambo ebele pour ne pas dire sur tous les plans. Weranson n'a fallu Poupa. Tu sais pourquoi? Weranson il faut epsanga le rôle la blague. Nanda kuna na ma campagne. Epsanga lobi petit nanga. Tunga banega kolinga ko imbaka ba likolo na imbaka likolo. Epsanga lobi a chanteur news tout. Na mboka au Congo ba imba na se. Nde bat ba konta bango ba grand musicien. Voilà, ouais. Ah bon. Ah ouais. Ah bien plus ba to nyoso ba imbaka na se, ba chanteur tout ba imbaka na se, ba nzembo ba imba na se na mboka o ba tikala ba monument ya ndenga mokete. Soki tozwi Luambo Makiadi, King Kester, Kofi Olomide. Aujourd'hui, Papa Wemba. Mais Papa Wemba qui est dans ce qui s'habille là-bas. Oh mes Antoine, yeah. Ami, camarade, Amboka, Mondele. Via Bambana. Pour te dire que, au lieu d'envier Kuna, tala Kuna ba vie, on a côté ba Kendaka, ba envier Koyemba, na makamnasia. Après, pourtant tu es na Wenger, héritier Zaka na Octave.
na octave na wenge café room après café room ezaki héritière pour wenge ezaki likambo octave so wenge ba likolo wenge na likambo octave donc eko bando sala so ba sport donc ba footing pour jour so ko kutana nango eko yindelo na podium okutani nango café room ayete yoza wana so fo yemba vocal à likolo bande ko yinda chaque jour faut ala après pour na ba biloko à likolo batika wana so héritier bande ko sala ka effort yako donc tika ba biloko mo bo eza facilité pour na ko interpréter à ma grande surprise tant on sali album na ye ya liboso na carrière na ye ya ka pembe na ngai matika te abambani na ye nde na ye comprendre makambo oyo le phénomène Werenson donc ne fiske kaka o wana pembeni ya Werenson efungolanga ti le yango na tozobika na ba kolomba kolotoana si tu comprends déjà côté wana déjà efungolanga na comprenant eloko wana et na gardant mon esprit nanga esalanga bina ota lelo baleki na biso ba ninyo omona donc azo gagner bato lelo po abambana ka penza ayemba ka bene bambana donc na yoka ngo déjà panka moko boy et on dit bato baboya les grands formateurs bon les talibans ont engagé ka bango mais pour moi Werenson il reste un grand formateur na terme wana surtout esikoyo et pas ya grand frère na biso fali poupa et makambo ebele naza na Instagram on naza na ngoti lelo jimta ibisanga fungola Instagram koza kili na ba époque ngala Instagram makambo ni susuvie koza compte Instagram te fungola Instagram akenda na tout na bato donc so ça na Instagram te oh ça là Instagram on a ma première rencontre na biso na ke pa na fungola Instagram après chaîne YouTube na munu biloko na oyo bandimu na succès opesi yango za na chaîne ya mutu mususu wana biso to na o comprendre rien tika to lo ba vérité soki mutu mususu aza reconnaissant na mutu do ba ba yeba rapé mo biso za reconnaissant na ba bien fait mo ya mike mutu akolobelo o tenir ka o capter o ko selipe e komi ko sungo à vie o comprendre chaîne YouTube akomi ko tindelanga na batu o ba fungola ba chaîne YouTube lokola problème na ye quoi na komo kima kutu pona mona biso bimisi déjà kuna so ba vie ko kita to kona to banda so lokwa sika na artiste nini yango leo na niveau na nga ko za na chaîne YouTube te to ya mona ngo déjà kala ti leo ko na zo ba retard atati to kumsaka ba vie yango to kumsaka ba vie nga na kwa na retard après makamso ya ko telemena nga page Facebook da bana ke nanga molo page Facebook nanga ozo kende bientôt là 1 million d'abonnés da page Facebook ngama kala mena bana s'intéresser na ngote na yako fungola page mususu na grand frère nanga moko boye asayela nganga zaka na Suisse Oscar Lebo page wana dezaka page na compter nango pona me grand frère mona na confiance na ye to fungela nga page to jira ngo biso na ba image na tindela ka postaka et tout ça makambi so mibale après subitement na la ka bo page existera le sous TV pas bonga na donc a bloquer page penza tant na ye na 2020 na ya na Paris donc page wana page principale o yanga na 2020 déjà bloqué na 2020 pe na bloquer ma page on dirait plutôt surtout la ndeli bien on dirait coopérer bien te na bato ba ndor gérer yo na ba ndomboli no pe ba ndor ti na biloko na yo bokenda bien te na ba ndomboli no leader yo ana surtout ba moto ndor gérer na États-Unis na bloqué yo bo c'est une ba compréhension bo c'est comprendre raté ou bien neni te moni bato faut boye to ye ba valeur ya bato c'est un peu très important. Nous sommes à pas na komone te kaza lokwa lâche ke yo komi kolinga osala e. Vous comprenez? Voilà. Lelo na misu na chaîne na nga moko ya YouTube yana 26 millions ya chaîne na nga moko. Bo Robino Mundibu na zaka na fierté wana makasi en fait. Comprendre?
so toza tosala business faut tose comprendre bango se comprendre bango comprendre te congolais aza orgueilleux en fait ah ouais congolais azalaka bandi malembe ti ntango akomokanisa ye aosala yo en fait ndeni yo kotya nzembo na ngai eza na kati ya chaîne na yo ekomi deya na ba 6 millions tya nano boye ekomi na ba 6 millions de vues bayeyo ya na ba 2 millions baetire ete ba 3 millions na tosali calcul bilan donc na ba 15 millions de vues na kati ya chaîne YouTube na yo na chaîne YouTube Ndombolino batuna o bilan te oh mbongo pete voilà on comprend tu vois abetango déjà kaka ye mutu asalaka nga quoi nga mutu c'est sérieux pe fait c'est YouTube na futa Ndombolino mutu créanga ya nzambe pe mutu asala nga c'est Dieu te me faut pe c'est sérieux na YouTube ezo futa eza problème te mais faut quand même to na yo to sa nini alors pourquoi faut to tchaka banzembo na YouTube soki futaka te on comprend donc voilà côté yango nalinga ote kokota ngo te pole na za mundibu mususu na kosekwisa bakombo mususu te na ndenge moko boye comprendre bat mususu balia na bamotoki na biso bakoma binemi alia penza na motoki no profita penza na yo plus de 15 millions de vues voilà mais ye wana koma ennemi en plus il y a plus grave ata 100 euros en plus il y a plus na biso en plus il y a plus grave ngana okeluka ba featuring na isko na profiter na ba vue wana na laksaka bato nakenda Côte d'Ivoire naluka ba featuring na bano préparer album na nga noir et blanc tant on a commis qu'on a comprenant que CV on a otambola nango ba vue wana alongola banzembo to Ndombolino on comprend donc mundi bozomona na sibir makambo na sibir makambo na ndenge penza ya mukete bato ebele tsomonaka bayaka bajaluzaka baloba mpo basatandaki te keno mutu tosala boye mutu tosali boye azali kreki na ye na bato ne mo boye bayokani basala makambo wana soko miso ochoko ya pa na yo te wana chaîne na nga déjà miso na miso après ba Côte d'Ivoire tana ke luka ba featuring mais ba biloko wana ondumoni ndo cha pour récupérer ngo chongo pa récupération no chepa na nga chana no boye aza et na chaîne na nga moko après ba ndenge il pas nécessaire ba 3 ans si je me trompe pas ba 3 ans pas na il y a ba 2 millions et quelques ah ouais il y a ba 2 millions et quelques autres courage donc moni to betaka masolo te le to beta mutu mususu tamsa otala bosa ba comparaison mususu mais biso to yo community to comprendre makambo delende na mo ba retard mais fallait rappeler voilà parce que période on a fallu ba YouTube ba Instagram voilà tout on comprend tant on dit sanga Instagram mais le Instagram na ngande mutu salanga tant ba jeune wana a bloquer nga page Facebook et les Instagram ezara nga moko na ojiri makambo tout yango mutu bombaka nga nanu comprendre yango mutu esalaki bato balanda nga kuna makambo na nga tout ezalaka kuna Instagram na nga lelo oyo chaîne YouTube a mutu osali ba G net Instagram na nga page na nga wana pena net osali ba G ero parce que lelo toza wana on est là dedans net osali ba G moko boye wana en tout cas na éviter quoi swanga na tiki mokili to yo tiki mokili musicalement parlant fallait apporter ni na carrière Robino à part ba conseil yango na obeta déjà oyo nyonso to lelo oyo pona tambola na sa ba tourner pour ba plateforme wana ezati on comprend pour la plateforme wana eza na landela YouTube nanga na créer YouTube nanga grâce à conseil na ye na créer Instagram nanga grâce à conseil na ye na page Facebook grâce à conseil na ye ozomona donc à part ça to fanda to betaka musique to sola makambo musique ba conseil na makambo ebele discipline ya vie surtout bato ebele bazala musika vie na bakata makambo ebele net oyo profita nga profita na makambo ebele na discipline ya vie to maintenir le lotinde to zabo via benga nga fashele nga lokwa mwana na imunga boti osala kata distraction bima na kata ba polémique on a bima on dit tika no ba émission mikolo tika no ba émission concentré c'est concentré dans la studio vous comprenez tika no ba émission mikolo c'est concentré nanu na studio période mon a ruta 2020 na kitara kini ba polémique ba nini polémique ninga fo to cha goûter bo nzadi to cha nzembo mo bo su nzadi kayi mtala musanga
que mutu abona za reconnaissant na été Mais yo ene moko na musique afani zinga la kozana kata distraction la muka travailler le soudire on travailler donc on travailler on comprend et puis na retenir le mot oyo jour al bosonga neto sola na vie on comprend pour battre ba mona ka fali pour pas roi muninga na biso donc on manquer nos respect aux musique et comment nango on manquer nos respect bato bele ba provokara spirituellement bato bele ba fandaka ke ba spiritualité et jouaka ba misu na ba mona ka tika na finga moto akokansanga ko betanga tango kansanga ko betanga contre spiritualité bato misu esimbaka te ko kangisana ko betsa bato na bisoko mais oui bato misu bénédiction na bango succès na bango aura na bango esimbaka te na ko kangisana ko betsa bato kosala bato mabe ko ruiner bato misusu wana toki na spirituel na ndenga spiritualité siko yango bazala na ba audace wana ya ko mankaka ba respect ko bungaka po ayebiki aosala ngo te bamona ngo deya na lisu ayebiki aosala ngo te biso so to profitaka to manke ba respect na ndenge tout po ayebiki akokangisa te akotinda teke na molili bosala moto wana faux ana ntango osala molili te po ayebiki soki osali être humain ekelamu ya nzambe na mokili molili wana ekozongela parce que tobukaka oyo tolona donc ndoko atimbela deya makambo wana akotaka makambo ya bato te finga ye 1000 fois sala makambo nyonso soki osala awelela bino tobloke ekangi mokili clip moko boye kutu tozocomprendre te loka bato basala na bango bageme yango wana ekangi mokili. Donc, bénédiction, il y a divinité tambola nae, eza nae. Donc, bino bozo kanse makambo nyoso bo kanisa, bozo appuyer ba petit mso amike bo mankage respect, manqué fingae, ya ça comprena déjà. Car au côté na kata distraction il faut attacher parce que bozo a besoin bo mona juste na c'est. Quand quelqu'un passe à la télé pour te rabaisser, alinga sani, a mono pepe ndana set. On voit là. Aigle a comprenant déjà. Donc boye ba ke makamyo subo salaka azani na makoki ya kokangisa bino, ko betisa bino, ko sala bino makambo nyonso ya mabe ya kosala. Na comprenant que non spirituellement na ndenga divinité, il ne peut pas faire ça. Bino nde boko buka ka ba poka se ba succès bando sila rabino ka bongo ba tonso ba finga ke ba mankake ba respect ou ba no mona ka e bando o nyonso yo zolo na pona yango yo bando buka. Et ça biblique hein? Bible me te comment que nous tous se payent ici. Bah non. Alors, au sali mabe ko buka. Donc voilà, donc et sali ke ndena betelio doit fungolanga makambo moi ebele. Makambo tamsu na sali la ngote za lokwa moi déception pour na en fait. Les solo featuring na fallait combien niveau na? Zo zelango. Featuring ndenge ka kozomona. Donc ndena yawa sikoyo so na sisi makambo na za na ngwa shu. Bon, on a contacté PT, on a contacté tout Koutana. Mon est dans studio quand même. Bon, on a toujours son pesa bien, tout est déjà en place. Donc, on a peine à l'ingé zalela, on n'est pas l'ingé zalela. Donc, il faut que l'esprit donc écoute, on a peine bien en place, de se mettre d'accord, gingo, pam. Tout est en gros. On a tout bandagi déjà projet, on a peine à 1000 makambo, on a se retrouvé sur la dedans. Je suis déjà dedans. Tu es déjà dedans. Je te sens déjà dedans. Laisse-moi encore danser dedans. Je vais vivre dedans. Je vais dormir dedans. Et me réveiller dedans. Je vais crier dedans. Kangali putana loketwe. Mwana mama bine là-bas oyo. Baloba ke kokotate. Kasi yo wana oza déjà dedans. Tu es déjà dedans. Nakate Europe, dedans. Oza déjà dedans. Robino Mundibu, tu es un likambu ya succès. Olobi kango natali be mission na yo. Afo ya miki lobi succès, ba masa musu bazana succès te, bino bozana succès. Yona ndeko na yo héritier wata la pulga, nde bozana succès na kati ya Wenge, na ba jeune ya Wenge. Selon Robino Mundibu, yona héritier mutu bozana succès. Pour artiste za na succès to we bende. Pour artiste azana succès, za artiste ozo tourner. Yangwana osaba tibe zo simba. Yezo ba vue ebele. Ya ko somba te, ya ba Google Ads ya ko trafiquer te. Normal. Ozo beta ba concert.
ozo voyager na ba musicien wana toyebi ke artiste ana succès mouvement eza donc yo ndo za bozo voyager pe na ba musicien wana voyager na ba musicien na kini bien na Europe bien na Europe so na memi bango na Europe ba okima ti oyebi te bongo États-Unis no mabo ba osana nayebi ke na États-Unis tobeta ba concert ebele kuna parce que kuna live penzi ezali to tourner penza bien bana ba musicien te awa na ye déjà moi 2 fois 3 fois na moni réalité na comprendre ndenge makambo ezokende lawa donc awa c'est un peu chaud pe na mentalité ya Robilo Mundi na carrière na obeta live na orchestre na te chiffre 9 na poto ne fona ke na bango na Amérique après na bango Europe mais Rebi peut rapporter tout kuna peut rapporter tout te toza Amérique na Europe ya eza ba continent moko te ko eza Europe kuna eza Amérique eza continent moko te donc bato bana succès te ba voyager te nga na utina ba musicien na ko beta na Likasi même pas na Kinshasa Likasi na décembre na zaki na bango na est to beti na Bukavu na Goma après to beti na bango na Mwanda to beti na bango na Kini wana kutu koloba kutu wana des succès mi yango na ti sio yo lito ke na bango neti ke wapi te tout non ka pour te comprendre les succès aux lobila en fait wenye za ba musicien belé kasi yo lobika de obosa succès yo ni richi mais oui kasi yango na ko tourner ozana banzembo ebetaka na babar bato pe bazo invité obetaka na yawa na poto avant tout c'est moi l'artiste non na peso ba détail belé ozo voyager ozo beta na ba musicien ozo beta pe na ye na poto na sali 18 dates yango pe na zongi su na yo sa ba date musu c'est que na zona succès yo ka 18 dates wana ezana okaka blague to fandi ka boye blague ba type moi ba boîte ba fandi ba bando beta beto yo pozo kenda no ka ko beta non non que ne penza ke non que ne penza ke donc ozomona donc mbongo etondi tina ba chaussette ozomona et puis retumba mon orange eza ba fuya ya ba signe ya ba succès nde na ozonga pe boye bana mai na voyager na bango na ntavana ke na bango États-Unis na ngina cha moral na bango calme fona payer bakar déjà bébé c'est moral na bango passeport bango basomba tina ba audio siko tango basombi ba passeport niveau baza fier nango bango basombi mais pose ya bango ti yo wera sombi la ngambo na somba passeport na ngana wengi musique à maison mère vous comprenez ngambo na somba passeport za identité nanga et puis bayaka kosenga ba passeport na bango soka linga lungwa tozana likambo sala comme jamais mais c'est soka siliki wa linga lungu loko liboso senga ka passeport après asenga ngona orgueil mo pianga passeport nanga vous comprenez voilà et là munene boye ko kenda Amérique ngana c'est le passeport papa tena tina point wana tata balinga bato tina point wana te yo pe so ya rapport na wera ngo tikala ngai par exemple so ya rapport na wera na tangu wana oya maison mère wana oya liboso wana pena wa changa po amba memanga na ngana tikala na poto ouais na tangu wana na ngana tikala po na yemba ina no album te vous comprenez ezala ba na linabi na lingaki otikala okima mais peut-être na linga pe na tikala te mais bakalikila ya otikala na kiniti yo lobi déjà ngo otikala te pona te na kimukolo bonde na koma ko analyser te sikoyo te mais tango na zaka jeune mais na tango na koma raisonner na va raisonner poto linga to ya na jeune moko boye soliste moko boye to yeba na ngana te peut-être sombo ba memanga na poto boye abetaka guitare solo voilà biso bachaka biso bibale na liste ngape na ngana ya zeniti mo suka babetaka boye ngape na ngana ya banda pelode wana oroki ya kimarati akata pena yama asopema na mbeti omoni donc voilà kokima musicien ezaka état d'esprit ndinga banda ko vivre galère ezaka trop na kin manini tozaka ba réaliste yo zo mema mutu na mboka boye il faut tala pe ko faut tala eloko nini azana ngona kina vivre ndeni tango lingi po zongisa c'est na position moko boya akita kin galère wana quand même et comme équilibré mais tant yo zo babata six na ninga na kima pona nini pona zanga nanu na ye avant na programme batyenga ko memana na fandaka na studio ya Papika Col ozomona to fanda baya ebele na valise te vous comprenez na poto ape na ndeko te
que ata mutu monga famille a biso azaka na poto a te. Donc il va paramètres zaki belo linga changa ke linga changa kao. Vous comprenez? Donc ce qui peut na yaka nanga. Mais autant été ba carré pe héritier ba kimakité. Et ça là, non, ça dépend. Ça dépend. Pour ni pas kimara poto te. Ça dépend. Ngana lobby ils en tango wana. Ndenge o ngana bandaki ko vivre et puis ko monela en fait. Kasi on a mis tango wana pour coûter héritier na barange. Pour ya kimakité akoma ina barange. Tout se comprendre tes poids. Pour akimakate tango wana. Na biso me tango wana. Ils attendent wana, ils ont l'équipe à 10 ans passés. 10 ans, 11 ans passés. Bon, batonyo suba kimanga na babana batonyo suba yaka bayanga na ba poto bazonga Kinshasa bazonga pona héritier. Les arabes exemple bato bado te bazonga pe pona makam na bango et puis ba ye ba kimi lisusu. Mutu suba memi aye kin 2 fois 3 4 ans akimi. Déjà ba réalité mutu na mutu akuta na kanango amoni ke ah tout na ozonga te na tika na nga. Vous comprenez? Donc voilà. Donc biso au moins nzamba lingaka biso minga permettre kate. A permettre kate. Na ya na batango wana. Robino mundi butango zolo ba makamba succès yone héritier na wenge bozana succès. Ndeko noto kulte na biso fait rigola. Na album ne dynastie za 11e na monde. Na ba album, parmi ba album bimi na monde. Wana za France mke komi hein. Les biso te to crayon ba congolais te. Ils ont la 11e position. Succès zali gamme ya makambo. Mutu mususu a cause na succès ya kosala ba plein. Ma ye na prestation boye, aoyemba ba sepela na bango te. Mais quand même na succès a sali pe plein. Mutu mususu a sali plein, ba tu pe ba oganga ba oyeba ba crier pe. Ba filmer pe. Succès ya gamme ya makambo. On a des exemples on a vient na biso. Tant que album il n'était pas là présent. Il était quelque part. Enfermé dans la prison. Il n'était pas là. Tout le temps, on a comme ça eu un concert. Il y a un concert. Il y a un concert. Actuellement, on a le passé. On a conjugué dans le présent. Il y a des jeunes ressortissants dans la musique maison. Pour le moment, les jeunes basés dans le succès, ils ont hérité Watanabe. Faut ça plus de 3000 na single na tubimisa moelo. Et c'est pas succès plus de 3000 vues. Et ça les plus de 3 millions de vues. 3 millions de plus de 3 millions de vues fabriquées. Comment single na oni? Moelo. Yo no talent te. Clip anze mombo na mona relaxa kayu mais titre anze mbo moelo. O monaka. Motala raté. Attends vite fait bilo musu batagara biso atagé na moni yeko ma titre mususu même mutu na clip wala excelo mususu. Peut-être confusion on a monté ça li qui tu vas zo ba vie ba vie on a besoin de succès ba vie on a pour na Robino ya succès 3 millions de vues ya osekani ba gazete no ba sekaka ah zo osekane ba kambi ozolo ba Ngana eba tenga kasa nzembo ngo ko titre na ngo kayu ozomona pona mona aka mutala kasa kayu. Mais yo ebisinga nzembo ngo za mwelo. Donc peut-être confusion on a kayu na mwelo et sali ki ezo ba vu si ko tellement zape na confusion yango zo mona ki succès nzembo lelo ya ba challenge. Ozo mona neti côté kuna to blocade challenge na TikTok sopani wa. Oka na braza bokoko. Challenge sopani logo la liwa kulumba tango bimaki omona challenge logo la liwa nzete tango bimaki omona challenge logo bato bakufa. Papa, nous on force pas, nous on trafique pas. Nga fanya na ndimi ke na betaki nzadi na goûter betaki nzadi na ndimi banzadi na goûter ozomona. Donc, il y a eu tant de polémique, de distraction, et ça, c'est mon boulot. Donc, non, on ne trafique pas. On ne trafique pas. Nous tous, ça, les gars, 1 million de vies. Attends, 1 mois. C'est que 1 mois, nous avons 1 million de vies. Nous avons faut déjà succès. Challenge, ça déjà.
Merci Robino Mundibu, toyebisi bino Tatiana Cruz après kobungisa mwana ye abeta na l'USN, tochela bino affiche eze ebimi déjà. Toke to soutenir ndeko na biso mwasi après kobungisa mwana na ye ndeko na biso autoza na matanga Tatiana Cruz ba courage ebele tozala na yo elongo mpona concert eza produisé par Jires Nzeza. Tozala wana na l'USN pour tout partager to moi mawela mona moi esengo. Moi concert mo eza wana organisé to bengisi ba fitu ya Paris. La série va sur la bien, batonto va sur la bien. Tous à na l'ISC, tous à la nande qu'on a vu Tatiana Cruz. À Robert l'épisode si je me trompe, aux pas acoustique parce que y a ça par une belle voix en boucle on a vu tous à la Tatiana Cruz courage peut ça. Le roi Bozarana Kimbangwa, on a préféré vraiment gérer ces à la peine acoustique. Kimbang zo nyata Tatiana zo yembe ça bien. Robino Mundi buto retenir ni émission à lelo, to comme na souka émission. Rendez-vous toi na week-end yo. Vous avez des dates, on dirait, dans le week-end, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu recoutes dans papier, on dirait que tu ok. Le 26, tu as na Dux Paris. Na Dux Paris, na Paris. Ah ouais, na Paris, donc na Champs-Élysées. Le 26, le 26. C'est vendredi, hein? C'est vendredi. Après samedi, tu as na Villeneuve Saint-Georges. Saint-Georges. Donc, la Villeneuve Saint-Georges. Maître Makumba, ouais. Le 26, c'est pas Bogi Bash. Bogi Bash. Baye Belé. Baye Nande Tozaki vendredi passé na l'ISN et pas ya Jires Nzenza. Baye Pende Belé donc na ba date to annoncer on est aux ala vraiment kitoko mingi donc voilà quoi. Donc pour na ozonga là. Donc après quelques semaines au kuna ba début na qui ni rapide pour continuer le projet dans la. Merci de passage. Je suis moi bato remixer ça. Na pese d'abord merci na yo puis na plateau na yo Movimba donc Baïbangaï les patrons Bogos Abedachou les patrons Bogos donc des fois t'es malamu na pese bambote pas yazali mon grand frère Ricky Sengele depuis Belgique bambote pas yazali grand. Et Stone Mukendi, donc Fondation Mobas, Stone Mukendi, Fiston Boboli Eiffel, et pas aux alliés dans le Bumbashi na Pesio Bambote, Douk Dinika le pouvoyeur, donc Bambote pas aux alliés, voilà, le pouvoyeur Douk Dinika. Guigui Palmi. La Palmyreux. Oui, bien. C'est dans le boire. Moutoumoro bien. On a peine donc on a été sur bien comme bandoi quoi. Guigui Palmi la Palmyreux. Fabrice Gintanvu parking Abadjogo. Fabrice Gintanvu. Ya Teddy Lito na Pesio Bambote. Betty Pitul honorable. Donc Ravi Kabasele, Easy Dogo, Poison Kaska Sereka, et c'est Bambote pas aux Ali, Dani Chandou, Chinois Congolais, Dems Makondo, ouais, Dems Makondo. Et puis Chancel Mbemba de midi. Voilà. Chancel Mbemba Kabelanga basket original. Oh, à l'époque Moroboy. Chancel Mbemba na bata Moroboy na bakin. Basket moko pena na mona wana makola grand prêtre mo pa Mbemba. Banda tikanga na ti lelo tikanga. Et obeta na Marseille, obeta na Poto, comment ya Poto. Donc voilà. Obeta tout na Marseille. Et ça la bien tout donc Chancel Mbemba. Tout monde a Chancel Mbemba ta la. Alors kanga tu peux somote. Donc voilà. Jires Nzenza tutangi mingi tiba ya robomayo namoni sentiment azaki awa na mutu na e tuchu double bord mokonzi ya mboka nati motema matina donc motema matina voilà babanga batanga basina mona ba TV TV merde d'être somba motema c'est Didier Maya tu peux somo te nouveau marié Didier Maya Arnaud de Mwatsa tu peux sombote et puis moi Arnaud de Mwanga tu peux sombote et puis tu peux simbote na Joël Elanga tu peux sibinombote tu double bord mon konzi ya mboka nante Junior Check Fou voilà wana batu na biso voilà ya Paris awa donc
on a bazana biso maître Botamba toujours Bolaima voilà on a pena batu penza ya kati quoi donc Gino Moriante donc Gino Moriante garçon moi ya pembe ya Bogar boy Gino Moriante donc voilà quoi. Merci na passage no Robino Mundibu merci na confiance au pesa biso tout le temps et ça la biso bien sûr yemi kili fauteuil jaune bana kin pe ba réclamera yo migi Robino za koto wana na c'est bon tako ya merci pour la confiance ningisi mokili mabe après ga plateau donc et on ningisa mokili Robino Mundibu on a dit que plateau migi faut Grand Réal Jimmy Chimanga Grand Réal Jimmy Chimanga ténor Réal les a Koumassé Koumassé Jimmy Chimanga partenaire. Ah ouais, Koumassé, Grand Réal, Jimmy Chimanga, les partenaires dans fauteuil jaune. N'habitez surtout au la canne à jaune tout au comme en rouge. Voilà l'année prochaine. T'es jaune et t'es en en rouge. Ah voilà l'année prochaine. Merci pour le passage d'ailleurs et salut tous a vraiment flatté. Voilà. Comme on soit encore une fois de plus na fauteuil jaune. Et salut sous qu'on a plaisir. Donc chiffre 9 Mobimba. Donc la bouteuse et la dedans. Je suis déjà dedans. Tu es déjà dedans. Je te sens déjà dedans. Laisse-moi encore danser dedans. Je vais vivre dedans. Je vais crier dedans. Mais to elo kasuka mais musique comme ma bé. Bien filé ma mbossa na ba concert bon plein concert ba clash. Ba clash bon attendre émission ba tenir aux questions. Il y a bien filé bo sola ne bien. C'est ko conseiller te ya moni autour na ko mo na mai na ba concert bongo. Il faut pas expliquer la vérité en fait. Mais est-ce que c'est la vérité? Il faut pas ça la que pensa bongo. En mérité, vous bâti na niveau wana. Donc ceux qui a comprendre qu'il a gagné un hypocrite en fait. C'est un hypocrite. Il y a ndenge moko bosikoyo. Il fallait que les jeunes moko ko ba bina filé, baza kasiko yake sans hypocrite. De ok nous tout droit. Pour ça, ils ont mundibu, pour azarata funa vient na fali kune pesa nete mama yango sala lokwa dimne mwana mai. Siko bina filé mutasaka pena musicien na ye. Ah ok ni siko bongo siko en plein succès azape na succès na ba nzembo nezo beta. Siko azo expliquer na mokili ke jo moko bo kombo na yebo asila succès. Donc ça veut dire que yé pena donc asila succès éthical na sima mukongo na ye. Donc il y a un niveau il y a un petit na kina zata na résidence tellement kangami donc il place au fan na kina sauter le pan on fan des années bateki en plus au fan place bo bina filo que dans le hôtel lo wa pizza belangai abiso au fan le pan bo des années oui mais au comment na biloko ndako combien boni siko enta siko faut au déménager au bomba bilo en wapi. Monsieur aussi retrouvé dans ma tête, dans ma jili, donc éparpillé quoi. Je veux dire ça là que non, moi na maïa quand on est aux États-Unis. Tiens bon vous menez moi na comme beta tina balabala muto mo beta ti babilo moi kutika babinele mo festival mo na balabala mati donc ezaki muto mo na ndenge ni na kozonga kinité akangisa pour lokasa ata moi je mo bona kini. Allez boyo ko bimisele sous mettre na biso na nyo ako bimisele maître na ye morobo ayobimisele voiture ya lokuta siko faut le prouver na bito que voiture wana mbongo ni bolukele sous problème mbongo fara ça moi j'ai na kin aya sisi makambo mutuka musique ozomona donc bozui muta bato aza ba calcul na ye bien tellement lula siko ko sepelisa mokili. Mais est-ce que bon dimi que voiture est assommée quand même? Siko ya on a vu que non ba millionnaire na Congo donc toyebi bango. Ba to kosomba pe ba ndamba simbisi moi nini teso kanga mati ba bombelo mutu kale komi oya te to te kango to e pesi ko planète mo mukilo so revesaki ozali na choité. Siko likola ozo na choité. Likola oza na choité beta kuna donc Congo la kotisa nyonso donc yaka sisa makambo mutuka migenie matola kisana mokili bat ba mona kinit kala mingi to komo kala mingi te na mona yive na nga pe nani c'est le scram benga buda nga nazaka ve na nga
namona alakisi bafoto ndenge atongi na kine retraite mikolo biso tu donc kala mingi te nde ya banyo bomona mpe mundi buta mosusu ta palin na poste bangana na ba 6 niveau bana mai musu basombela bafemme bapalin finance fait blues ayemba nzembo mo balobi moto aobonga bino boseka nze moi mais bana mai musu basombeli pena mwasi ndako na Belgique bana mai musu na musique ka ndako na Belgique plus de 200 000 papa to vivre na Congo yo osomba na poto to bana so bana poto na bino yo osomba na poto to na Congo bon ça lokolo biselo abandi yo po banda to ça reste à vérifier bato nyonso basomba na poto to la majorité ba musiciens congolais basomba rapi yo ngwana eloko asika so ibana bafana na Europe te yo lingwe ne famille so eza na Europe te yo lingwe ne eloko asika we rapenda wa poto papa makambo ezaka nde e inspiration ezaka epai oza kini ozo comprendre kini nde avant so na poto faut se prendre na kini il faut résidence no ezala nanu na kini nanu po kuna nde ozalaka trop bo so eza na chantier hein so eza na chantier so bazo sala so ba locataire bacha papa obina fila zoloba yango wana zoloba ya solo merci azokosa ta zoba mambo solo merci Robino Mundibu bina file merci osunginga edenga pe osunginga mais kasi bato mosusu bafanda na bakiti na bino bango ba grand prêtre bango mpenza nde ba grand prêtre mige siko fo babina file bakendaka na bango mpenza bongo abimisa bavérité ozo comprendre ponga na yo kaka masolo moko mutu na bino moko akoma na flat moko na nsima omisa koma flat moko pembeni na nga wana peti motu na flat wana tala na niveau oyo me makambo oyo balakisaka so na tv wana donc na niveau oyo balakisinga mpe chambre azalaki awa donc kuna pale basali babwaka babiloko libanda ayaki na kocamouflage nabi ozomona baerreur siko déplacer osomba na Belgique eya kasi na Congo flat na flat obike bino bosala polémique oleka wera na Gilbert ko ba commissionnaire bazoluka ka bandako kuna na Kinshasa mais biso nde tozawa atala kwa ba vieux king na kata chantier na ngana za wana ba o répéter na kata chantier na nga kata chantier na nga ba za wana dogi ozomona brique ezobeta ba metoza wana et 6 niveaux tokangia émission tikali bisio te 6 niveaux bisio pour essayer za niveau moko na bande en plus ate nga na obeta pena bien mi balé bo lié bien ndula mais to sala to bazoba te et to yo tika ba politicien na ba pasteur ba bonga na mokili te biso pe na ngamu na biso on doit s'organiser parce que léon na Congo na Kinshasa donc ba pasteur ba joueur na ba politicien de bato ba valeur na kini bato ba valeur bato bazobotola so ba momi bango wana siko biso siko photo tika la bato asima non faut s'organiser parce que oyo elekaka lobi musu ekobima faut somba lobi ekobima somba ti lobi okoma na makoki akosomba te vous comprenez donc voilà donc c'est-à-dire si c'est Léo margué mélange mais pas les autres te ye na yo kai déjà bien yan bimanga te mais ndaza wana yebike ndaza wana yebike petio yo ya bima avant mais petio na vitesse kolekanga na bandenga bakini yo na vitesse koleka na yebike na vitesse makasi na kini koleka eti na ndenga ko s'organiser aza na palais na ye moko na lemba wana tongaka basolo betamaka na lemba ti ayaka ba chantier na ye wana betaka batour babetelaki masolo ti ke Robino yango wana na lemba ayebi ke no na salongo nani kota futela kote na biso na satan yebenganga mobongisi ba resho so ayeba ke na somba na salongo na robeta kuna na asu na super lemba na obeta après soto bandi obima siko bakote mosusu tokotanga mpenza te baplace mosusu baterrain vide eza ebele papa nde na fandi ya organise ya ndenge moke te lobi nga mpe na orépété na chantier oma mpena donc soki kaka place oyo na ofute na makampa na mo papa na bando compliqué bomoni nga mpe na bamission na biso na chantier na biso moto akotiela biso makelele aza te émission esili tout le monde est bien dans la cima. Soyez-en besoin de Jimmy Chimanga, partenaire officiel. Merci. Émission, elle est